abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Ici à La Grâce, bah s'abonner quand on sait jamais. Likonango, Mandomba. Modification nango ba makamnyo so ba gag ko seka ba bina M La Grâce TV. Et bouyo mona Grâce TV pour mona copine nada et ba ma copine on ça nous conseil non plus sabine zaka moko. On lieu s'abonner dans tout temps Georges à côté Rokatine. On le passe en tout n'est pas ton Didier. Ami maoka na vina bango. Yaka o s'abonner na M La Grâce TV. C'est non stress. Liko na nada na kati. Suka to ganga. Makemba Makemba le rotoki ça. Makemba otumba liko na Makemba ko kalinga do ba kalinga kaka. Abonnez-vous massivement na M La Grâce TV. Nazotanga bolamu na Nzambe oyo sali eleki minene oyo sali aya ezanga ndoi bwana olongolanga na libulu pe okunda yaya olongola pe salite na makila na yo bolamu ema Bola muengo Lele bari silaka yango buza kupesa ma micro akukanga bino baba fele buza ukenda 17 bon umoni lele président Lorenzo aki ko inaugurer sanator bon ndenge bataki basoda ibele zela ngala famille zalagite bakamia sanator yomo ni président ya ba vice président ya ba sanator azandegi donc alafu ba konda yenos aude kusoma dipa na padaria na ngamo lela zangu kanisa akutani na fatiri utagi pala utagi kimba pa itapole sangwe panzani batuti muto sana baduno samalaja sana babibi siko president na bangu ya bato sana oya lafu kama libundi nyama yana dibu ayemba la moko wa promote ke penso wa pizza ya milima what penso ya pizza ya milima so akami sofer abiyo você pizza milima porque bongadio lukika alukenda ubili po santé za bieti magoko pale vile na ina kanda
boni moto ici ba ocha de bile na kati ya feature isali ngai pasi pena na feature na kuti ale moloto siku soki mo sepeli ale moloto na feature ko betela maboko oya yebi asala mwasite aluka mai na kopesa ingoro na mai mapesa pina yebaki odeja na libomo ya mama na ngai mama sila dore na sepeli komona yo pina ye na eloko ya kopesa yo te olobi oza na probleme nini oza na probleme ya mabota po ozoluka nzambe na bosolo te oyo ayebi ayi na mobali na ye atika mobali na ye nsima nzela kende akozala na ngai nayaki mpo na basi ya plaza kuna na likolo deja bakitisi 1200 mibale miki yetu na sepeli. Merci beaucoup. awa na kui tosalaka ndenge nini na famia mobali tozwaka mwana mobali moko tobimisi na famia mwasi mpe tozwaka mwana mwasi moko tobimisi totie te kiti liboso bavandi bazopresente bato babalane na poto mpo na nini te soki mpe ndeko na yo akufi na poto awa na kui tozwa ndeko moko tozalise na serke tobanda kolela mpo apresente motu oyo akufi na poto balobaka o lingala ezalaka bamomsema na lingala ezalaka mabe te eya na momusu na lingala eza mabe na français mpe eza mabe. Par exemple pulupulu na français diarrhée tala kisi nango kombo loprin tetra ozomona kiza bakoma mabe yaya ndoto mosusu na vie eza ndoto akolotaka te soki obande ona ebandelo moni dezo de fo kati neti ndoto nga na lotaki mpenza bolimbisa ngai na meli kwiti na tie kwiti bimelamela na lali na se ya kwiti na zolota docteur azobotisa ngai docteur ayebisinga pusa mwana ngapi nazopusa kidote pusa mwana nazopusa o mutu mone dimi pusa na pusi mapenge dimi tangu bazobenda kaka mwana boye ngapi bazolakisa bazola musanga na pongi papa santeliki na tuni nini ata iyo moko tala ngoto konika mondenge nini oyo mutu asali ngoto ngombe donc ndenge nazopusa mwana ngapi nazosumbaka na nini kwende joka kwenda kala sebe tina nini akata ki finale pona finale zaki frère Patrice chante Koffi Olomide nana isala mate na kwenda kala sebe tina akata to seka pona za makambo yaya ndenge to vandewa tozana ba artiste mais et mais zawa na continue bon continue bon to na hivi faut continuer na za de famille kwa sana mama na neto voto yaya baptiste bazake après toka oti professeur baptiste bazake toka ndeba oya Congo bayete me batindi maloba na mona WhatsApp bayibi singana hivi sabana les étoiles ba bon anniversaire président Saïs ya tindi maloba na WhatsApp ya Congo Yebisabam les étoiles, Johanna l'anniversaire en Bango, à côté de ma Saïs, à ton aide, on a reçu un document, la boîte n'a mal au portugais, mon ami, ça m'a salité. Yaya Toba Bessouzazzi, Chia, il y a pas de dire, pendant les étoiles, avant de m'adorer, joyeux anniversaire à Bino. Aebi sa precha meme metro tambulani basulwa na teto akolamba kotela ma mena ya bigona bino ya solo ko tama papo kuna bete lo ngo ya suffrage tango sokola ko mafundo mitala ka partini no kolini yaya kosekesena makambo nango ngai santele tina zela kana fanta pona yambo ka oyo na yebi portugais mais na komela wapi na São Paulo
sandeli olesi mwana na ngandi alobi te namona bato baza bafanatike ya mai mwana oyo aza numéro 1 bando bimaki azolelaka ami ya mai kape nazosoka kai bakoma mai zoka nde ami ya mai wana mama na ye tana portrait na buzoba mokonzi ya mboka asali don alobi asala don kote bato ebele cette fois-ci azosala don na bato maboma ate avion mpona bato maboma bakende ozwa traitement na Europe bandeko na kati ya avion wana moto anormal ezaka ye moko pilote moto akokuma avion oyo nyonso batikala na bato maboma moto aliboma moko akoti courage aye kota pilote vie nasala nini mpona kisani bakomaka avion pilote eyebi se kende kopekisa baningano maboma batika makelele nzamba balide moto aliboma kei apres 5 minutes azongaka te bandeko pilote atuni alobi eloko nini osali mpo baningano batika make yoka réponse ya motaliboma napekisi bango batika makelele bayoki te nafungoleli bango porte nayebisi bango bakosala libanda abomi baninga soki bazosambela suka nango molimo efeki mama wana zwi molimo yoka jeto nayebisi bino basango balataka sutani ya pamba na se batiakaka leso te sango ayoki sango alobi cette fois-ci image nakolakisa bandimi na ngai ka leson sango ye na oje nasomaka box adidasi te merci beaucoup njosi bizali awa merci nazali liboko makuyo muke na kuloba ba na kupesa conseil ipe mama soki muzali ne bipape bakati je misambi ni bino il faut bouiller baka mukamusu kuza kuloba izaki ne pasa na ine ba vini memini kati de chambre fight bani vini salo bedai mwana lobi ni gudu tongo atenda la classe te bon tango comme ni classe uyi professeur yazali kupesa matière tango professeur yazali kutangisa so yali mwana fanda ni suka apani ni suka ajali kimwana mwashi pembe ndukulu kaka shila dori mwashi ya njira ndi azali kupesa pour professeur yazali kupoma azali ku expliquer matière mwana ni suka musali ya belo musali Joaka show itaka na mbu aza uchana mtu azwi show itene mbu atena professeur ndio kabisa mjetani ya ngoni anawilia uza tusodeni ni wanu sana anabi ote prof nazali kusala kusodi te so prof atuli oyo uzali kusala za utashoyi uza utena mtu pole ni ote professeur matière uzali kupesa zali kukota mai biente ndio prof so banyakisha pour matière bali kukota ndio bien il faut kutoka shoyi utana mtu ote lobi na butu na bana kuyoka mama bana kuloba na papa tia shoyi na mtu kukota bien tia shoyi na mtu kukota bien tia shoyi na mtu kukota bien Amis et connaissances, collègues artistes et comédiens, Ouattara. Si nous sommes réunis ici, dans ce beau cadre, c'est grâce pour venir célébrer la 6e anniversaire du groupe Les Étoiles d'Afrique. Le groupe Les Étoiles d'Afrique, c'est un groupe des artistes et comédiens de théâtre populaire et cinéma. A été créé le 30 novembre 2015. Dont le fondateur du groupe s'appelle Yolande Kingombe Yohari. En sigle, le nom le plus connu, c'est Maman Étoile. Pour le bon Dieu, qui nous a aidés pendant toutes ces années pour réussir que le groupe existait jusqu'à aujourd'hui. Nous avons connu plusieurs difficultés, critiques, voire même la fuite des artistes. Mais Dieu ne nous a pas laissés pour arriver aujourd'hui pendant ces 6 ans d'existence du groupe. Nous remercions plusieurs personnes qui nous ont aidés pour réussir à ces 6 ans, tels que Serge Bonasolution, Erka Mouchanga, Papa Ogi Malambu, Papa Pierre Lucilu, Honoré Mouanja, Passeport Rouge, Béton Yamoïse, Jean-Pierre Fouca en France, Platini Lupikila, Impresario, Kofi Matuka, Mirador Ngabou, Association Espoir Fait Vivre, Antonio Afande,
Blanchard Mwanga, Oveni Malonga, chiffre 0. Ce sont des personnes qui n'ont pas baissé leurs bras, qui nous ont fortifiés, encouragés et nous ont soutenus financièrement et moralement pendant ces 6 ans d'existence. Nous remercions tous les artistes et comédiens qui nous ont accompagnés à réussir nos films ou à réaliser nos films avec un cœur plein d'amour. Mama Top Wato, Gabriel Olembo, Aimé Mbaïka, Papa Ezoka, Sila Doré, Papa John, Nenette Movoto, Président Matembele, Président Bouba, Président Marius Kossi, Maman Maîtresse, Papa Jojo, Papa Takinga, Président Carlos Massamba, Papa Bidi Bidi, Internet, RK Maestro, Irben Kazeza et les autres. Le groupe Les Étoiles d'Afrique, pendant ces 6 ans d'existence, il vient de réaliser plus de 18 films et 180 gags. Nous allons citer quelques films que nous avons réalisés qui a fait un peu d'impact au niveau de notre ville de Luanda. Maman Prophétesse, Sosola, Afin des Stars, Double Shot, Lifoot et Infidélité, Gabriel contre Fande, Ndokizoba, Elika Namoto, Litomba Nini, Etikali, Mobembo ya Makambo, Bonga Totalayo, Kokamwa et puis Tembena Tembe. Nous avons encore des films que nous venons de réaliser en 2021, presque vers la fin, qui sera plus ou moins, sa sortie officielle sera en 2022, en janvier, Bafi à Vitesse et Efakata. Nous allons encore présenter quelques extraits, malgré tout, la technique ne nous a pas permis de vous montrer quelques extraits des films que nous venons de réaliser. Nous remercions les réalisateurs qui ont travaillé avec nous, les groupes Les Étoiles d'Afrique, Jeff Ngoma, Patrick Moulumba, Mayala Masolo, de Chris Chibamu, Bacheli Ngoma de Game, Dallas, Nico Chege, Patrick Kalouchi. Nous remercions les chaînes qui ont diffusé nos films pour que les gens puissent nous connaître au niveau du monde. SCP Lisa Congo, Nana Takaza, Desco TV David Ilunga, MM Pro Kofi Matuka, Espoir fait vivre, Eco RDC, Jimidor TV, Lisa Quiniji, Yamon Sardios TV, Via TV. Le groupe Les Étoiles d'Afrique fonctionne avec hiérarchie suivante. Donc les chefs comment le groupe est dispersé et comment les chefs sont comptés. Nous avons le président du groupe, c'est Yolande Kimbombe Yowar. Le vice-président du groupe, c'est Afan de MK. Le président d'honneur, c'est Honoré Mwanja Passeport Rouge. Le président d'honneur adjoint, Blaise Kababé Kapro. Le chef du groupe, Afan de MK. Trésorier du groupe, BBC Dissika Sika. Conseiller du groupe, Toufort Luzolo. Chef de répétition, Dunda. Chef de répétition adjoint du groupe, Zenga. Le caissier du groupe, c'est Fifi Yamba Connexion. Le directeur artistique, c'est Bacheli Ngoma de Game. Pour ne pas être ingrat, nous remercions la personne ou les propriétaires de ces lieux parce que le groupe Les Étoiles d'Afrique répète ici. Nous les remercions par rapport à l'espace qui nous a permis de répéter ici durant ces 6 ans d'existence du groupe. Pour ne pas vraiment abuser de votre temps, une fois de plus, avec tous les respects, nous vous demandons 1 minute de silence. Paix à son âme. Ça fait déjà 3 ans depuis qu'il nous a quittés. DJ Lix, qui était aussi parmi les artistes des Étoiles d'Afrique. Comédiens, pour ne pas abuser de votre temps, nous vous souhaitons bonne fête. Que la grâce de Dieu nous accompagne du début jusqu'à la fin de notre cérémonie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Tarde. Merci beaucoup pour la présence de Moutounio sur Katsnesika. Message nanga eza boye. Les autres ont fêté 6e année à Les Étoiles d'Afrique. Et ça qui facilité pour tout comme à Moukoula Lelo, tout ça ngana boye. Ça qui facilité. Na kati ya groupe Les Étoiles d'Afrique et yana makambo ebele ya ndenge na ndenge parfois mutu mosusu akosupporte yango te mais tozwaki temps tosupporte yango na apesi nano merci ebele epai ya bamama oyo baakompagnaki
na bapapa na biso oyo baakompagnaki les étoiles d'Afrique na biso na bamoment difficile. En tout cas nzambe apambola bino. Merci lisusu na bandeko oyo balingaka biso oyo bandeko kotala biso to bandeko na nga bacollègue na nga ya mosala bamercie ebele mpona présence ya bino. Mingi ya koloba eza na makomi oyo ngai na ngai nasenga kaka na mosala oyo toosala tozala na bolingo mpo tokende liboso kofingana kosala nyonso oyo tosalaka eza nango na ntina moko te. Alors so lelo tosangani tokotombola art na kati ya mboka oyo ya koloba vraiment topresente. Merci beaucoup. Tobengi bongo artiste na biso Miguel Kumba. En tout cas bo compliqué na te pona ba kombo na otaka ona omona. Et là bon artiste ça fan de ça to betele maboko. Et a kombo to e ba ntia to ni kuti on va de l'eau. Et a kombo billet. Merci beaucoup Zangu. Babi artiste très bien comme Dunda, Yewana Pena, et comme billet quand de Torobi. Fernando Tango, merci beaucoup artiste. BBC Isika. Merci. Elisa Manuela te comme princesse, tu peux te ma photo. Artiste Mavilaka na João. Je vais te dire ma tu peux ma que c'est la vie mon encouragement. Congo artiste Luko Kimaleo Emmanuel. Oh tu es bien comme Mbembe. Je vais te dire ma Tu bengi bongo artiste Jenny. Artiste Misambo. Artiste Maboko. Bola muengo. Elekine mingi. Nazotanga bolamu ya papa na ngai ata bapesika ye nabike kotonda na bolamu oyo osali eleki minene oyo osali aya ezanga ndoyi bwana olongolanga na libulu mpe okunda yaya
kolongola pesa lite na makila na yo bolamu engo elekine mingi namoni mbotama nanga lelo mobali monene ngo nakanisi bolamu shamba na ngai ebimisinga loyembo na monoko nazalaki ekomba lelo namemi bana na sosiete nazangaki tina lelo nazwi tina tala bolamu elongolinga pieto epesinga motuka tala bolamu ebele zama bolamu ebele